Mbote na ba nyoso balandaka les pages de la presse TV. Vous s'abonner gratuitement à carte les pages de la presse TV nyoso ezali. Numéro na ezalaka wana yemoko les pages de la presse congolaise. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner na carte les pages de la presse TV beaucoup ta nyoso ezali wana. Nazo pesa ba oyanga mbote, na pesi mbote na ngai na Fanny Malengi, couple Takala abe mobali ya Fanny Malengi na pesi bino mbote sika bozali. Na pesi mbote na ngai epa ya président Samim, président ba Libanda na pesi bino mbote belé, na pesi mbote na ngai epa ya Toyota Mokonzalio, na pesi mbote na ngai epa ya l'EHPAD de la presse TV, l'EHPAD de la presse TV sika zali ba mbote na ye. Na pesi mbote na ngai epa ya Lalingunga na kata Afrique du Sud, ma copine privée na pesi mbote belé, na pesi mbote na ngai pa grand frère na ngai Sandroma, na pesi mbote na ngai pa grand frère na ngai Songa Mbeli na kata Maroc bambote belé sika zali. Lisolo ne yoko betaka izaba na bana oyo baya poto bo mwana bakoki ko bongisa vina bango na poto te. Bano bauta Kinshasa ba o babota mawate. Na obeta lisolo ya bana oyo baya poto bo mwana. Toyoka ba musolo ka ba aya poto na âge 8 mois. Oyoka muso aya poto na âge 10 ans. Oyoka ba muso aya poto na âge 15 ans. Oyoka ba muso aya poto na âge 18 ans. Lisolo toyoko beta lelo ya mwana po bana na baya poto bo mwana na bakoka ko zwa vite. Bango bakoma ko benga biso ba bleda, ba benga batu ba bleda. Siko ba bleda na poto ba ozwa vi po ba bleda ba yana ba mayele mobo o bango ba yana ngo bakoka ko vivre te. Ana fille moko ana poto na kata Paris na Saint-Denis aya poto na âge 9 mois. So na lobi 9 mois. Koya poto na âge na ya 9 mois wana avant aya poto na âge 9 mois akoma na maboko ya noko na ye na âge 9 mois aya poto ti lelo oyo na oloba na bino azala na 10 ans. Azo opportunité tende muni mundela pesa batu opportunité na mboka oyo azwata opportunité ya kozwa français azwa ngote azwata opportunité ya kozwa permis azwa ngote azwata opportunité ya kosomba ndako na mboko oyo asala ngote azwata nde balobaka ke ba bac plus 3 plus 4 azwa ngote ye tangwa ye poto na ye abandi kotanga classe akomaki soki na ba collège soki na ba lycée na bango nde balobaka awa pour so tuza so ba bleda ayo kozwa zemi na âge ya 16 ans. Yo pena mwana ye poto na 9 mois, si c'est 9 mois, 8 mois. Ozo ta opportunité te mais lelo fi wana akoma jalousie. Akoma na haine motema mabe. Akoma motema mabe ya koyokelele musu ba bleda ro ba uta na bango kinba na idée kende na ye poto. Il faut na zana ndaku, il faut na zana mukanda, il faut na zana musala, il faut na zana na voiture, il faut na zana permis. Akoma lelo jaloux. Akoma jaloux parce que mon fille mobo ba yebana kana eka na Saint-Denis wana fille wana aya poto ya mona de fille na poto po fille ngo pa yaka maboka mobali mais fille ngo pena mobali na ebe simba na ngote bakabwa na bango fille na tango yaka poto mobali azue baboti bana kobota botaka bana mobali asala e grâce azui se permis moi ça dans permis akoma kokumba akoma na voiture na ye fille oyo ayaka poto na 9 mois asalata azwata occasion te na mboka oyo pona kozwata même diplôme de bana abalobaka ba bac plus azwata ngote ata 9 mois nazo sabino 9 mois bébé ba série wana po ya poto ba 1900 ba série wana lelo na koloba komi na ba 39 ans parce que kalata ko sa 40 années prochaine makomi na ba 39 ans mais ayaka na âge ya 9 mois ayaka na âge ayaka na ba mois bo imaginer ka 9 mois lelo komi na 39 ans donc ba opportunité ni te mundela pesi bino ba période na pena mukanda facile nationalité facile kozwa permis facile mais yenyo sona ye ba kangote il fallait ça l'effort na ye azwa permis na ye
azwa babagi na ye awelaka na kolandaka bamibali ya poto oyo bableda oyo bayaka nanu balingaka nanu basi atie nanu zemi ntango akotya yo zemi akomisi yo lokola papier génique na ndako abandi kobotisa yo apesi yo kutu occasion moko te kutu ke okende kosala okende kolia mosu ndongo obotisi ongola ata classe ou bien tokende koluka ata mosala moko vanda pe poto yebi ke bana oyo baya mike awa na poto mingi soki otali bango okuta bango na bapréfecture okuta bango na bamairie okuta bango na babanki okuta bango na immobilière bamakambo mandako okuta bango na baza badirecteur lemso ya bacentre commercial ya minene ya bamboko comme baauchan balidel baleclerc bau bacentre commercial ya minene ya mboka oyo okomona lemso baoyo biso moto odirige jeune fille ya 28 ans okamwe oyoka baoyo biso lemso jeune fille ya 30 ans okamwe parce que ayaki na atango akoli ayaki azaki na idée ke tango na okola ba parents na bakoli singa il faut na tanga na kota ba université mais mona mwasi wana o akolaka na Saint-Denis wana azui chance wato occasion wana te po ba parents ba pesa ke occasion yesi ko occasion na mona ko te occasion na mona yeka ke fallait ka na bana na kozwa mobali ba mibala ba bleda ko ba yaka ba pesa ka basi idée te ba mibalo balingaka kaka avant si mwasi na ndako akomele munene aye batako contrôler kolia na eta komi munene tanga zo koma munene siko yazo mone mwasi lisusu te ale ya komi kokende libanda kozwa basi mususu mwasi wana eloko ekomela me lelo na oyebisa bino akoma motema mabe na bato so amonoka na voiture ya mona voiture neni yibanda azwa permis akoma komona bato lokwa biloko apwa biloko pamba me oyo azolobela bongo ayako ya aye kutu na kimama mobimba na poto ayaki na ba age ba 28 na kimama mobimba fi oyo ayokela motema likunya asala permis azwa lelo voiture amemaka ye mutaya na age 9 mois asala te loko te mukanda 10 ans azalaka nango ti lelo mpo abanda korenouveler mukanda na 10 ans ba 10 ans leka ba 10 ans ti lelo français azwaka yango te akoma en française te aza na permis te aza na ndako ya HLM te aza na mosala moko ya malonga te ne mosuku tuna carte ble babloka yango mpo na nini vi na ye atiaki na liboso na mobali fala tiongo mpe na mobali oyo aza na mobali oyo aza na mature akende kozwa mobali yango mpe ya malonga te mobali akende kozwa ya malonga te mobali wana mpe akotisa ye na berenge na vi abotisa ye ka bana lelo ti lelo mwa mwasi lelo akoma motema likunya oyo na yebisa bilo bana oyo tozomema oyo bana oyo baitoyakala bango na poto ye moke mama soki tozala mayele soki ozwi mwana na yo ata mwana ndeko na olobi ekofuta yo mwana ndeko aza kaka mwana na mwana yano aza mwana ya mwana ndeko na aza mwana ndeko na yo mpo toyebi lobi te bana biso moko tobotaka ko bapapesa biso lo te me mwana oyo bokoli akoporte oyo mpena vino mobimba mwasi wana ye na age 9 mois tatani na mamani basi bakufa bango na Kinshasa awa ye azaka lokola neti maboko banoko na ye siko apporta noko nini asalelaka mpe noko na ye eloko te parce que via malonga te mobali akenda kozwa mobali yango susu akenda azwa susu mwasi mosusu abota bakoma lokola basi mibale na basi omene mibale ye sikoyo moto ya mwana oyo ayaka na 9 mois akoma kosufi koleka mwasi mosusu mpo okende kozwa mobali abe te fale soki azalaki mwana mwasi moko ya mayele ifale kuta luka azwa neta mobali oyo bango moko baweshi oyo bazala a na poto baweshi base komprenaka yo weshi okozwa bleda yo kasi bleda wana retraite oyo bien ata ozoboma ndoto akotya batioko ata ozoboma ndoto akobongisa nzoto ye azomonaka afale kana luka kaka motu moko boye oyo nakozala na ye mpena pembeni asi kaka ke luka luki lisusu aketi ko aboti mpe libanda lelo mwa mwasi nakoma kodela akoma koyokela bato motema likuna soki amono na voiture ye amonani soki amoni na kabelo ifo aluka yeba soki amoni soki akolobisa omonaki adefi yo kabelo vi na ye ekomaka yango me ayana eza lokola neti kana loba abotami awa mpo koye deja na poto na age ya 9 mois oyebi Afrique te mais kobotami awa obotami awa eza lokola bana oyo bazowuta kini te bazwa na ba 10 ans 15 ans 16 ans wana tokoloba awuta kini aza bleda parce que ntango oye na age ya 9 mois oza mwana oyo deja obotama bo excusez-moi oza mwana oyo deja obotami a 9 mois 9 mois eza bebe baboti sika te muta 9 mois akoma koyokela ne bato motema likunya soki amoni moto alati abandi kotala abandi kolatala atali yo misu mabe azwi bato oyoka suna bato atalaki yo ndenge atalaki yo kuta aloba ye mabe mpona okoloba mabe oyo ya mwana moke nga na ye maa mobimba yo mwana moke sikoyo na age ya 9 mois oya vraiment okokisa na eloko te
Mondele apesi moto opportunité na mboko bano no surtout bato memaka na poto bana ba tanga classe ba mibalo bokozoka ba mibala mitema mabe na poto bakoma epelé de fois za na bino 10 fois za la bien siko akoma ko souffrir akoma ko lela akoma ko yokola baninga motema likunya pona nini ye moko oke soki na âge wana ya kene ko zemi na âge ya 16 ans soko avanda katanga classe 16 ans wana azana lycée lero azoluka zwa baki na ye biso totangisa bana classe mais lelo akomona soki mutu akomaka kanda kokanga elongi komona bato mona kanga elongi soki ayebaka kopesa sumbo teteki motema mabe akoma nango yango wana nana atindaki yo oyebi teke milie bazayora il faut koyeba nini okosala na milie bazayora soki orate eloko esili po mutu akopesa oyo ide te bongama yo moko soki obongi te lobo kutana mutu amotema malamu aloba no bandela mais na age ya kobandela ona age nini faut yeba ko batela ka personne te ntango ye poto mona muke do ntango ye poto mona muke déjà bana biso ba ye poto sika oyede ya poto na âge ya 15 ans ko tanga no classe ko lukano libala te babi mibala ya mabala mibala mabala na poto bakoma mukie bakoma pe mukie pe bakoma mitema mabe balio lelo kapo batu bamona ka balio belo bakoma souffrir na ndako dilo mwana muke mwana yana âge 9 mois akoba ko lela libala pasi mobali bambande belé mobali ba problème akoma siko pasi na siko na omoni mutu so azomona pasi omona ngokani lo ngata zo seka sourire ezala ya muke ezali titi na sukati parce que motema na ezo souffrir motema na kati ezo lela merci na maman Esther yo muto toteka ba bijou kitoko so bomoni lelo mama bio abongi na ba bijou boy eza mama Esther mama mutema munene mama Esther a Brazzaville ye muto apesi nga ba bijou onzamba pambola osiko zali mama Esther okomi mutema mabe kokoma mutema mabe na bato te nzambe na mundele na mboko bapesa bato opportunité sala na o conduite na yo makasi ka na mbongo na yo so usali conduite na yo mama baopesa yo so omoni peke ana zonga classe kala nazaka na notion na ngafuna ingénieur funa zwa diplôme ata na âge ya 38 okokota no kozonga no lycée ozongi no pe classe bapo te mundela boyani mutu te ba mama kuta mikolo mona na zwa diplôme te funa zonga na ke zona nga baki nanga basala yango bamindele basala yango trop pourquoi pas biso mais lelo komaka mutema mabe omona bato kangelongi omona bato vimbisi yami na bato na voiture na été amona lokwa zwa voiture amimona ke yo yebide ya zwa voiture parce que ya baki tenga ye poto foko kisa nyonso omundela pesi muto opportunité tonga pesi yo mukanda pesi yo ndako pesi yo libala luka pe ozo pe permis na yo kosenga te s'il te plaît ko memanga te ka awa ka na koma na pona zwa transport oyebi yem to tshila ke sens te lelo okoma loka mutema beso ko moni muninga mwasi wana ya accident akoma ka so amoni muninga akoma yokile mutema na muninga kuta koma ko lemba yi parce que mutema mabeleki bino banu bozu ya potomi ke bo yeba ko kokisa nyo soko wela libala te soko yeno na âge na 15 keno classe zonga na yo poto ko ba âge ya fifati kitena on aime ce qu'on a à âge 15 ans kitena à 13 ans âge à fife c'est l'autre pourquoi cause aux opportunités mundele apesi mutu na mboka aux no classe na 13 ans au bati no collège tongo ba no collège o melaka na ngo pété omuna ka pa lobi lycée osu baki na yo obandi pa otengi so pe mobala ko lingo ko ozotanga mobali mibala mission metema mama tanga na yo c'est pas grave abali opoza no ka na classe olinga te ko bolinga ko célébrer moi so yaka na âge 9 mois salate non sabino azala ka na mukanda 10 ans donc na âge 9 mois zo ko obota même azala nationalité française te azana carte bleue po bebisa makamno so kino zo mobali moko ya diamber ndako ebeba lelo akoma na bandako bazelaka nini ezate permis ezate yo mtu ana âge neva bana biso oba yaboy omona pela ba parani ba bombele ndako posa mbon posa la ka permis yo kasi ba parana basala yango te basala yango mena âge 9 na âge 16 yo ko zwa zemi o décevoir bato ba bokolo o décevoir amona ka lokwa ne kishisa da zona nga zemi na poto be ba nyokolo na bango bato te
poso ba nyokolo yo mo yebi nzela okeluka no ba assistance sociale na nyokolaka na âge à 16 ans okozwa zemi na âge à 16 ans na parani yango asepela abokola mona ye na âge à 9 mois akekoma zemi na âge à 16 ans aboti mpe bana misato kaka na diambere yango ezalaka tozala motema wana mosusu mpe abengisi yo mpe na poto luka mpo sepelisa moto abengisi yo ti bana biso bayaka poto soki muno ina âge à 10 ans kanga motema kobokasaka te ntango balobaka aonyokolanga na ndonga moka na sukulaka na saka mama oyebi soki bazobokola yo bazobana olamba sukula basani fo sepelaka na yo omoni ye soki azolobaka yo lamba na yo bani baolamba te bani moto baokeli libala bakosouffrir yo ntango okeli libala kosouffrir no te oyebi deya kolambela oyebi komilambela pondu oyebi komilambela fumbwa oyebi komilambela mayebo oyebi komilambela dongo mobala osepela na yo mpo mibali na biso bazalaka balinga bango kolia sikoyo ye lokola edikaki bana ye te yo zwi sikoyo chance ya bana nyonso ozwi yango ekomi ya yo yo okende na libala olamba be bana wana bana bakende libala bakomaka McDo KFC Burger King mpona nini bango bazali kaka telefone oke ntongo balobake ye banda azomona nyoko anyokolaka ye talakisaka ye nde bien bénéfice lelo ekoma ya ye mama na nyokola ngame tokoma oyoka ngoti mama na anyokola pona ngana za komona za konyokola ngame enzoka nezaki na konyokola te zaka ndi bolamu na ngale yota na zo libana ngabe na vana po mbana nga asepela na ngana bilo na lamba po mama na lakisa ye ba lakisa ye ko lamba ba lakisa ye bolamba efi ngo yebi pena ko lamba meloko mabe kaka azwa zebi na 16 ans akenda libala asala eloko te na 9 mois ye azana permis te 10 ans kaka carte blaze na wote eloko moko te lelo komande likunya baninga na be yango wana po likunya ko ezana ngo mutema malamu te yo moto souffre intérieurement kati na souffraka kati na lelaka ye mondinga zana pourquoi ba point d'interrogation tona na motema na erreur na ye moko mutatinde azate pour déjà na âge à 16 ans okeno kolinga papa moko ya 48 ans soko yebisa ngai papa na kolinga yo zonga classe papa na kolinga bonheur na yo monaki mobali mais lelo ata papa na bala yo eza bonheur te mais so okenda libana ngo pe olelaka kaka olela kaka mobana ngo bazwa mwesi musuna mwasi mpe babota lisubana moteke passe commande ya yo yo mto koma bilela okoma bilela yo ko mutema likuno mona batu bache kabelo boyolo bi na ye kabelo ngwa defi yo kasi kabelo muto so facha kabelo fake ko defa yo lo baka batu ba defaka mutu mususu aza defini mobalinga ne makamba ko defa te aleka eloko soka mono malamu a define afuti mbongo ne kezo mutu musu atena mutu e pata mutu bato suba ne te polelo makambe ko mebele eloko mutu atena mutu ebiso lobi mutu ne botoloni ya opesi mutu oyo zo libabe na olati mutu na mutu lobi komi ba loto esila rate ba sili ba nkusu ba komo mona mutu likola ko bi defa bano bayaka poto bana mikibo zwa mayele tango ye poto lingo za na nyonso soko za na ngoto banda kwa envier soko za na ngoto mtu banda ko lela okoma kaka naya nazi aboko tika oke fete na ozolela ozabaki kotika yo mwana mutio muto botama ozanga permis oya awa na âge à 9 mois ozanga permis opportunité bele mundela pesa bato mawa pe na bano bazo ya poto o pela bazo raison kikaki na ya mama na ko bala mbamba na sa famille bino kasi ko sa famille za facile ba sa famille na âge à 15 ans ali bon pe ba parents batindaka au moni ndongo okeye tano ngotiki famille o akeye na âge à 10 na âge à 15 ans ozotinda mona na libana na âge à 18 ans na mibali ya poto bon merci ka yo mutu mamo banda ko lela bana mwana ngaki na libala changer mezati mama kotinda bana mabala na âge ya mikete po ba âge wana yango te lingata mwana kepoto ayebiso ke mama natangaki na zwaki bag lelo na koma le musu ko sala na mairie na koma musu ko sala na préfecture po na poto so za fonctionnaire à l'état fo so moni mwana za fonctionnaire à l'état fo se fele beta maboko aza la place à bien oyebi lobite so mwana za médecin na mboko fo sepele so mwana za infirmier na mboko fo sepele so mwana za conseiller na banque fo sepele so mwana za directeur à centre moko bobe centre comme ça fo sepele
Kulinga kate mwana oyo kawo loba akosa na McDo kasi pena mwana botami azosa na McDo est-ce que mama obeta maboko mwana botami awa atanda bambeto loko abiso ba mama oka mwana botami asalaka ménage na ba bureau tete wana eza bisala te mwana o abotami awa bete mwana ayemuke il faut amema métro amema tramway amema avion mwana botami afasa ba misala boko bongo mpesa bana opportunité te ke mwana soka botama moni ke mwana mama na ele mobala age na 18 atenga na olinga ngote na 18 te mwana fatanga tazo ta bac plus 3 po ba valeur na ye na Kinshasa un jour po moko Kinshasa kubonga bana so basali retour bomba ko basana politique na biso mwana botami mwana ya ana age 9 mois akenda ko zoazem na age 16 ans azo ta bac te ozomona ça normal. Vous le parent, vous trouvez ça vraiment normal. Moi, non, il y a âge 9 mois, à 12e, âge 16 ans, on dit, mais le biba ya robala moi, on mobile non pas ni okola moi na wa. Allez, le pe moi na comme pe mo tema mabe. Donc pe mo tema mabe comment na possible na batu ni on sa ta famille to ka comme na mo tema mabe. Alinga okatina linga ketne. Ya comment vantara bana comment ko mema. Bon yo mo ya kina âge 9 mois pourquoi mema kana yote. Mo tema mabe futaka te. Motema mabe futaka te bano bozo ya poto mikie boye bako s'organiser bozwa mayele tango omona muninga me ma voiture asimbela ngo kisite a s'organiser ki kaka alobaki na sala permis na zwa po un jour na somba moi likelele na ngeme mahanga partout o nazaki na ngoka yango wana ya kopesa ka conseil na bano na beti pe biso na pesi conseil na bana o bazo ya poto mikie bo s'organiser ka tango ye poto na âge à 18 ans oza sous na chance à kotanga classe on a chance à ozwa bac ata moko so po lingi plus de kakayo on a na chance à comme docteur on a na place na chance à comme avion on a na place na chance à comme train métro oza na chance na au tramway oza na chance ya comme politicien na mboko oza na chance ya kosala na polyclinique na 18 oza na chance wana ezakate so yemba boko na kina luka mbana bala nanga o bala yoko so bala to sa pas sa famille o que so na agent 18 tangi na msusu dans 2 ans ko si sa pas sa famille pour le biton ozo bac non o ko zimu sana e futa o ba 3000 euros lobi famille on a pe bongiti o longo li famille on a pe na pasiti quand libala te yoka si libala des longo libala des faire souffrir so batu bébé bon moi batni ba ko fa likola mabala te bon moi batni ba o le laté et le mususu elela na kati tongo omona ko bika na libalo muto azo souffrir banda kende libalo na sekate balinga ba sekakati na suka ya suka kati moyente. Merci nzamba pambola bino batu bolandanga mama bio na kata lepa de la presse TV nzamba pambola bino atika bino te apesa bino so makasi ya ko activer ya ko yokaka ya ko tala ka lepa de la presse TV na pesi susu bambote na nga na Ani Mbonda na 4 Orléans na pesi bambote na nga pa grand frère na nga Sandrouma na pesi bambote na nga pa grand frère na nga Freddy Mapuya na kata Maroc na pesi susu bambote na nga epa lepa de la presse congolaise sa bambote no yango wana soki yeso azongi te mbala sima to ya suko beta liso baye bambote.